Maman Nicole Yemba, Moi Pesanza, émission Kitoko. Mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli suko kuta na bino ça de pas place bozali eza bongo Maman Nicole Moisanza o asela kabino émission tozo kende wapi émission za pour na changement de mentalité eza ko permettre biso to avancer na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors ba bonne année na bino surtout bandeko oyo nyonso tu bolingaka Maman Moisanza et puis bosepelaka na émission tozo kende wapi. Alors vraiment merci mingi pe na bandeko o boza ko s'abonner na compte na ngai ya YouTube ya tozo kende wapi. Et puis merci beaucoup na ba soutien ya bandeko ebele ba o bo soutenaki ngai financièrement zamba pambola bino na kati ya musala oyo. Vraiment na leki lisusu pona ko memela bino message moko vraiment esalaki ngai pasi mingi koyoka suite nango vraiment ebangisi par rapport ndenge tozo vivre na mokili oyo bandeko nanga na sire bandeko mususu ba monaki video moko na salaka oyo ya ndeko na biso ya fio ya Camerounaise akufaki na Suisse ndenge na lobelaka sur video wana ezaki na bato misusu oh est-ce que vraiment akufi na poison ba misusu oh te fatigue nde monte ko ripe ko arriver ko sala e mabe bon bandeko nanga vraiment nga nazolo bango à tout moment que bana na 2017 nazolo bango et puis na 2018 nazo continuer koloba ndeko nanga 2018 yo okoti yango na nani 2018 oyo yo okoti aminini oyo za ko vivre na ye oyo lobi ke na 2018 il faut zala na ye parce que muto yaki ko senga yo pardon parce que miso na église balobi ah te il faut ko pardonner bien sûr il faut ko pardonner mais kaka na bible on nzamba zolo ba ke no to kima ba milieu mabe nzamba lobi sortez du milieu de donc batu oya mabe eska o batu oya mabe ba fandi nzamba zolo ba to bima et puis na kati ya Amos 3:3 nzamba zolo ba ke no na batu bibale batambola ensemble il faut bazala même esprit ndeko na ngai botala liwa ya ndeko na biso ya mwasi ya Camerounaise oyo atiki bana na ye mwana abotaki ya suka atiki na inane parce que par rapport ya ba information mususu na zalaki nango liboso et tant akufaki brisque ndeko biso bakanisaki mwana zalaki na 1 mois mais mwana oyo atikaki azana inane. Alors ndeko na biso autopsie elakisaki poison mote bomaki parce que bandeko misusu bazali koloba oh te fatigue ndeko na ngai ata fatigue yango mutu nana botaki azoki nanu zemi nanu awumeli nanu po akende kobota et puis azwi ton na ye. Alors kaka fatigue to misusu malaise wana ekoya kobomise kaka na fête ba misusu oui ekoko arriver mais azalaki kobina. Alors autopsie ebimaki ke ndeko poison mtebomaki sikoyo poison wana ya kindengeni kaka ndenge naza koloba bandeko ebele lelo bazo vivre na mokili na sentiment bandeko ebele bazo vivre bazo zala na ba ami mususu ozo yeba te ami oyo ngai vraiment nani oyo ngai nazo tikela ye bana nanga nani oyo nazo fungoele porte ya ndako nanga nani oyo nazo pesa ye confiance à vie nanga po misusu baza akokamata misusu confiance azuma solo na ye kati intimité na ye asolo na camarade na ye kaka même camarade wana au moins misusu a décevoir yo misusu lelo ayino na stratégie o te limbisanga parce que ndenge zaboye toza batu mais yo sikoyo lokolo ozali o remplacer place à Nzambe olobi te na limbisa ye mais ekenge na kozala nango te donc obandi ko vivre na yo comme donc net kaka ndenge bozalaki ndeko vi bazalaka boye te parce que ndeko na biso oya mwasi oyo ndenge poison babomaki na poison likolo ya mbongo nde mutu na ye balalisi yango ndeko parce que ndeko azalaki peut-être na bato wana oyo ayebaki te keno azokanisa bato bazo seksanga ba vrai ami nanga njoka bazalaki ba binemi na ye ba terroriste na ye ndenge jida yaki pa ya Yesu Masia asekisi ya pesi e bizu. Alors boni msusu yo mutozo kanisa koseka bino bato bolandaka koseka ya bato bino bato msusu fandi ozo mona lobite camarade fi o ndenga za azo biyanga bolingo trop alinginga mingi mais suki sini moko déjà zande konanga peut-être ko confier mutu likamutu wana décevoir yo azo salir image na yo azo loba bien te na sima na yo ndekonanga déjà nzamba permettre ngo pamba te
Pour na yo ozala très prudente. To ozala prudent oyeba ndenge nini ya kozala lâcheté mais ya koyeba ko vivre na ekenge. Pour l'homme prudent voit les mal de loin. Alors, ndeko nanga, botala ndeko na biso ya mwasi, ndenga tiki bana na ye, peut-être na ndenge ya ignorance na ye, peut-être na ndenge ki naïveté na ye, peut-être na ndenge ya tolérance. Mukili oyo bandeko nanga, même nga moko mama mo isanda na lobaka, ata na mboka o Suisse nazali, ndeko nanga mutu koko bengisa nga na ndako na yo, mais na ko bengisa nga makambo zo sala, mais na otala fréquentation mutu wana, mutu azo fréquenter nani, mutu azo fréquenter bato ba problème. Alors, tant que naza mutu moko na mutu ba problème te ndenge za boy il faut na yeba milliers nini oyo ngai nazo kota. On a sepelaka toujours na pesi na mama na biso mama zozo tanga bakisaka moi un plus côté ya kabiso mokile komi mabe c'est vrai bande konanga toza banzambe te nza tango tokoti 2018 tokoti yango na grâce mais yo moko fo yeba kofungola miso ya vie na yo ya bana na yo ya mobali na yo il faut ko yeba nani oyo ngai nazo pesa confiance nanga il faut mutu wana mériter yo il faut mutu wana tango zo fando zo lala pongi oyeke mutu a trahir ngate et belé baza kout na ba vie na bango au mona msusu azo sola aza déjà na camarade oyo asi abebani na ye aza desi na ye atika ye akiko sala relation na fille moko mususu to na ndeko mususu mobali ndeko wana azo fréquenter kaka même camarade asala ki mabe mais ndeko nanga na bango mibale suka na bango kana bonjour boni bien sali boni bien même na kati ya famille ce que moni bazo bundisa yo ce que moni msusu leki ce que moni msusu yaya moni msusu cousine moni msusu tante ozo mona ke basali yo mabe moko ezo bima vraiment ke no bato bina bazaki proche na bakoko sala ngo te mais basali yo nyoso pona nzamba bimisaka motema ya moto parce que motema moto toninga na baketoni na bambinjo na bangusu na makambo ebele alors tant ozo mona déjà geste aboye na moto oyo msu yo pesi confiance yo pesi msu amour onga na baka amour moko aveugle parce que amour aveugle mais andengeni parce que bato misusu baza msusu donc ozolinga mi pesi na bolingo pa moto wana donc non yebite vrai face na ye ya unga na sala ka série ya double face pona ko lakisa comment ndeni mutu akokoya ayeko sengo pardon le kuta et le bata mama nanga na kana nanga na lukano mama bonheur motema papa non et ça kinga pasi comment na ndeko mwasi azo loba na vidéo bolamu o asali ndeko na biso asombele babiloko kosombela ye mais ndeko azoloba mabe eza mingi na bato oza msu na amour wana msu ozaki na mutu wana olingaki mingi mais tant mutu wana trahir yo tant mutu wana déjà BBC ata lelo ekosenga yo pardon biso nyonso toza bana na nzambe okopesa amour na yo mais ndeko okozala lisusu te ndenge ozalaki liboso na kidiba donc na trop sentimentaliste okoza subongo te pona oyeba kobatela avenir na yo na ya lobby ya bana na yo orumela bato mingi bazorumela lisusu na mokili te pona ni parce que trop sentimentaliste et puis bato misu baza na mokili bazo sala mabe et puis bato bazo zinga bango bazo sunga bango te et puis bato misusu pe bazo koma mitema mabe peut-être ndeko mwasi babomaki mutu abomi ebo parce que bato babomi bayokeli ezua basali jalousie na likamoko ya muke yango nazali koloba na saki émission ya nini émission moko na ndeko artiste na biso Robert Bong na peso bambote mingi place ozali musala malamu continue toujours donc toujours c'est la kaka single na yo Robert alors ndeko moko azoba bimani mamo isanza osala ka ndenge nini osala biso ba émission ozola kisa biso comment ndenge nini emso elongi koko osala santage comment ndenge msusu ko telape uniforme osala ka ndenge nini oyokaka ba fatigue te yango na ngaki na loba pona bandeko oyo balobaki msusu tanti mwana mwasi wana eza fatigue msusu ko boma fatigue yango eza ndenge nini oyo na ndako ne mutalongwe muto organizaki msusu organizaki pardon fête wana sala décorer bien et puis lisusu kaka bandika ko bina kaka fatigue bozo mona biso parce que bato bazoloba babiloko boye bazotala musika te mais
yango nalobaka toujours na kati émission na nga na 2018 nazoloba ngo bandeko na nga il faut mutu tozala utile mpona baninga il faut vraiment neti nga émission nazosala eza comme social nazoteya en même temps mpe kolongola bato misusu na complexe tala même nazali koloba eza na bato misusu motema mabe akoki kokoma kaka motema mabe na ndenge ya complexe mosusu otala même mwana mwasi oyo ndenge nini misusu ndeti tantine moko ntango nasalaki émission na présentaki pardon, j'ai douche oyo eza nango na nini na Lidl eza nango pona ponyo surtout même bana même motolingi no kotela te même eza na huile ya monai alors ezo lycée na lobela ke même nga ça fait soki 3 mois yango na bande ko sukola ko soma ba savon na nga na ti secret te savon noir te nazalaki kaka na j'ai douche ezo sukola nga nazo pakola mafuta na nga normal mais ozo mona siko ndenge eza mutu mususu moi simo ka maman moi sanza mais ndenge eza boye oromona msusu nazo taluka ba memona mwasi oyo ndenge nini aspect boye même mususu soki atunité to aboti courage te le fait déjà msusu azo kotala complexe zo kotela ye azo ko envier voilà mutema mabe ya bato msusu ndenge yaka mais mitema mabe msusu pe yaka eza mutema mabe eza msusu ya kobotama mutu abandi ngo vraiment de 0 mois ti akoli nango ndenge ndeko mobali ndeko oyo mama nani abande mama bonheur abande kolobela a aider ye mais ndeko asali ye nyonso tout et sali ndeko pasike komona msusu ndeko azokoka ko accepter te bolamu ya mutu wana mutu aza mutema mabe mais mitema mabe misusu ya bato misusu baza akomi yango parce que alingi akoma neti mutu wana sosi ke ngai elongi na ngai eza bien te elongi na ngai misusu eza tâche na kosala ndenge nini omona misusu atuna mutu bato misusu baza lisu ya mabe azomona misusu na laksa na benga kaka Viviane na laksa kaka pona Viviane batika na Iverdon na laksa kaka vanilla batika yango eza bien sala ka ba sala commerce te obengo mama Mikael Mabilama namona ko kitaka kine tala misusu place boye ndenge eza wa ndenge na utaki tali ata esika boye en tout cas okosomba biloko bien moyeshi ya ba fantaisie kitoko omo mutu misusu pe boye tala misusu tati moko abisenga bi mama mo isanza ndana lekaka na nga ngo vraiment mama nani Janine Poi alobi mais ça va bien vraiment maman boza mingi te alors bato misusu boni ba komisa pe bato misusu ki mutema mabe na sens que ozo linga te ko fungola muninga voilà surtout biso ba africain kobomana na bambongo na babiloko mike neti nga nazoloba na Facebook na nga direct babiloko misusu na lakisi ekoko botela même commerce mutu misusu neti nga tozoba mo isanza ye penda izaba ya babiloko makasi ni pona mutu vumozo apenda te kana nanga nani mama mami fomba na mani na peso babote azawana omona mama isanza kaka oyo tozo solola oyo kaka ezeloko misusu te yango bandeko nanga toza na droit ya kosungana il faut kofungola motema il faut kozala gentil il faut ko éviter que baninga na bino ba enviaka bino tout le temps baninga na bino bazoko enviaka bino mais yo za na eloko emso yebi okoko aider pe muninga nga na za emso mo isanza eloko batonyo kitoko nga eloko batonyo nga merci beaucoup na petit sœur à moto Rachel Yefa Alma na raokuna ya zwa oyo mais ce que ulingi nga pe na ngi yango mamo isanza koko tina mbongo na yo bisileke na nga te ko sombela ye voilà mutu misusu boy aluni yo azapi na besoin zoloko wana koma na mutema mabete mais bato musu baza mutema mabe eza ne kaka parce que aza na besoin loko wana mais azozwa te mais siko il faut ko dialoguer bandeko nanga bozomona ndeko ya mwasi akufini loko mingi te ndenge nalobaki na video misusu na Facebook andira na l'accès babiloko misusu deo ya intime banini deodora ya munoko misusu eza même ata commerce na Afrique omona na miti misusu lobi nga na yebi te mama lakisanga nga de yango nazoloba ngai naza na nga te kino pona bo enviaka nga trop non nga naza pona en même temps mateya en même temps tozolongola pas de complexe il faut ko dialoguer il faut vraiment koyeba penda te ndekeza na eloko te emso okokite po mutu akoka zate na bengi mon vieux allez Jan le Martini mais moi isanzolo bini te naza besoin vraiment moi quelque chose FMI maman rete tala kaka yo motema papa te mama vingolo bini te petite sœur zela moi koyezo ya mutu akoka azate
tozana mokili mpona kosungana mais bato mosusu nde bazokomisa mpe bato mosusu motema mabe. Pourquoi? Parce que balingi mpe kosunga baninga te. Ça c'est pas bien. Faut vraiment kozala utile mpona baninga. Esalaki nga pasi ndeko bato babomi bazaka mpe bato bayebi ye bato balingi te mpona nini mosusu bazali koenvie ye. Peut-être mosusu batunaki ye akoki mpe kolakisa bango ah moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Mais ba préféré balalisa mutu ya mutu. Mutu akoka azate bandeko na ngai. Yango vraiment bandeko belé misu banda otama mo isanza mani kosko suite à moi wana vraiment espufaki na nini. Oui, poison de bomaki parce que réaction ezali kaka poison mais ndeko na nga ndeko akufi mais ezape na ba complice batu misu oyo bazalaki wana oyo misusu botala ta video yango ezalaki omona bato misu bandeko ni misu bazala mo mafu bazotala misu bazotala mo ba caméra misu bazokanga na mo ba photo donc mokili to komi mawa vomi ezate na kati ya mitema ya bato mawa ebandi kosila na mitema ya bato mais ndeko na ngai yo place ozali il faut que boma sentiment na bato il faut que boma sentiment il faut que tala milliers o izo correspondre na yo ndenga tout na lobaka toujours na baka bomoni na internet wana na Facebook ba en direct bato basala ka ba émission belé tozana bato misusu ya ba maboma bazali mususu oza émission ezaka mpona lokuta aza na ye moto lokuta mais a préféré ça na émission mpona intimider ne bato mais yo moto sikoyo okoyeba niveau nezali. Alors il faut qu'on yeba milliers na yo place zo kota moto nazo ko solo la moto nazo pesa confiance azanali ba deko sentiment anti na mon côté même ngande na sala boye ngana za place on va na okenda sentir à l'aise fona mona kino place wana eza milliers na sentir à l'aise moto ben ça to moto na okenda ndako na da ba lotala na bato ya fréquentaka. Et parce que si vous avez mais vous êtes libre ya kosolola mais vous avez droit ya koponda place où se sentir à l'aise milliers où ils correspondent na ye ndako ya zokota ayebi ke na famille na ye na bana na ye bakozala na garantie ya bien bakozala protégé exactement parce que ceux qui yo za na problème na mutu wana soki mutu wana za problématique oza mutu problème te okolongwa wana okoluka bato baza bata problème te nga voir même atati na ba fête parce que totala ndeko na biso donc na fête de mutu so to tali bien ata na vers na donc mutu penda linga qui était donc a bombier vraiment tout de suite. Alors nga ta na ba fête si on a fait ba fête wana eza vraiment ba fête moko otali beaucoup plus la majorité za na ko bato ba problème bato moko donc bien te na préféré na fin na ndako nanga na komela ji sur les ataba na kosomba taba na kolia nga muto kanga ni teta mo isanza ezate ke no parce que fona ke na groupe ka ya bato po bato batianga ka élévation ba force raté nzambe soka yebike oza muto kotomba moza muto étoile ko ngala ba ko mono kaka nde problème eza na vie biso tozo vivre nzamba ko batela biso soki biso moko pe tozali prudent l'homme prudent azo mona mabe na musika. Alors dekonanga 2018 oyo ozo kokoti yango na bandani oza séduit pour moto aye na kolelela yo na pardon oui pardon mais tant on peut ça qui moto confiance bomoni confiance tant moto apesa ka moto confiance azana aveuglement atako to moto na msusu à moins que yepende à vivre pour ma problème moto na sali mabe moto na détruire a ligakete a edakaye mais voilà même si copine na lo baka mabe na ye akabela kaye asala katu ala sabolingo mais copine na ye bona ka ko critiquer ye moto bongo donc tant apesa la confiance aveuglement mais moto boye okoki su ko continuer su na ba jari ya ba confiance wana te okozala na amour na yo kolinga moto mais okolongola sentiment parce que tant bato bazaka na sentiment nde donc mabe ya moto akotala te ndenge tozovivre na mokili oyo bato mosusu baza mpona koapuye mabe bato mosusu azomona ke moto aza vraiment motema mabe moto aza vraiment comportement mabe fandiso bindeko mpona nini oza ingrat parce que moto aza ingrat andimaka misala ya bato te aza mwana satan aza mwana diable ndenge nga nalobaka toujours soki oyo koyebisa nga obi mama mo isanza omo ndenge eza wana mama Mirela Mala Mire Bonard aza mabe nga pe faut pas na mona yo
que non ozotambola na mama mire bona tant nazomona yo oh te Fleur Rose de Switzerland dans ma bien bon Fleur Rose de Switzerland dans ma bien donc yo ko tambola Fleur Rose de Switzerland te alors so na moni yo te ma Janine po ya za ma bien mais yo wana mama Janine po ina mama Chantal yo zo pesa ba mboto zo sexy ba yo na ko se méfie na yo parce que yo nous na ba jemo ko mabe ba te belé ba za bongo bato belé baza bonga ya ona ba na kata émission ngai naza mo santu te mais nazali na ngai tout droit na linga kananga buzo baté na linga ka oui na yo zo lo bezali oui non na yo bezali non alors boni bo fa na kata mokilo yo ba misu bozo vivre na ba sentiment bozo ko appuyer bato basala ka baninga mabe conseil bozo pesa te neti bato yo fio ya camerounaise peut-être moto abomaki azaki ye mokote bazaki belé ndeko nanga oye bakango un jour ndenge na lobaki wele na loba oyo misusu omona moto te ne boy ndeko dialogue est très important et puis bato yo pe misusu bazalaka misusu batuni elikambo eloko nini etbongisaka yo lobela moninga sincère eza poussière ngata na lobi ba maman même papa pardon boni bisa bande ko muke po vanille koi eza crème moko ezali bien même pour na bana même bana bazaka na problème à peau merci papa Camille bana bazaka na problème à peau ya peau sèche donc bana bakopakola ngo eza lisse même sur la parfum donc au moins na vie soko yebeloko fungola baninga pour au moins aime sur le bébé maman Marie Agnès maman Marie Agnès bien papa Olivier t'as la mafuta oh sur la parfum neto kitaka kinibo donc ten kitoko sur la parfum bien voilà mais au moins la mutu sous ndenge zawana olingi kaka oyebeloko wana olingi kaka yo to sala to ke to dimina pe batamte mama be au moins musu ate mais maman mo isanda tout na ndeko mais ezalate ote ezalango fatigue ezalango nini ezala parce que fatigue te parce que bato mitema mabe oyo msusu batuna kifiwana osalaka ndenge nini commerce na yo ozo bouger trop oza bien mobile ozwa ki ndenge nini nyonso tu basololaka biso ba africain manque à dialogue et puis jalousie l'équipe trop na complexe il y a un moment dans 2018 oyo na zolo ba très bien oza na besoin ya ko aider bato ba avancer na ndenge moko bien alors essayez ko fungula baninga essayez msusu oza pona besoin que okokoka ko sala faire wana te fungula baninga eza biloko mokili bato biso bazo kufa bazo tikango njoto oyo omoni ke msusu yo ozali pe na thème moko malamu fungola baninga mosusu msusu alukaka ba moyen alukaka solution ngana zozala ba maman msusu sola maman mo isanza na sali tout maman po msusu ka tâche elongwa ngana tia ki bande msusu ba tâche ba masque ya ba kolongola ba sans tâche ye ko benda elongwe ça la lisse maquillage fanda bien pour la nini to rosa la ba utile pas pour na baninga nyo surtout parce que pour na omoni mutu soka na complexe mutu soki azol lula kolula eza karate tena koma mutu muso eza complexe osali gavement c'était na ngiko koma boy et c'est gavement na ko s'appeler si boy donc aza bloqué na ba pensée même mutu bosoko aider muso soki botiki mutema mabe bando bota ti au moins mutu boy akoko sala pe mabe akotila pe mutu poison parce que pourquoi envier kaka o ezali ba bien matériel ba bien matériel kaka oyo kotika na nango bande konanga isala kinga passe tala mama atiki bana na ye likolo ni likolo ya ba camarade yo bato misusu ba oyo bazalaka séduit tout le temps ngana conception nga ngana za mwana nzambe na lingaka mutu nyonso mais ngai mutu aza na bizali ya mabe ba fio bazalaka ba camarade ba ndeko baza epé na comportement bien te vraiment ngana kosuka no na sali kokota vraiment trop ba kipire emisota ba kosoleza trop non le ba bato balinga ba problème te nde babanga te balandaka bato nyonso en tout cas nga vraiment na évitaka ba problématique
et puis ba milliers de places sur batu baza pour au moins batu mususu baza même ngana ba même na Suisse et là la place nous soutenir na kenda nanga bolim sanga atote mama vraiment na okende jour on a komona ke toza na esprit moko ya bomoko esprit ya kosangana esprit moko ya ko diminuer polémique esprit moko ya créativité esprit moko ya kosangisa ezati toza na ba esprit moko neti ya ba wengi ba ba ke kotoyo ba ba ke kotoyo donc non toza na tente kaka bino bato ngo kaka bolibozaka bato ba polémique o moto akufi boke na matanga oke kolela mutu wana oke koloba mawa mais condoléances mais mutu atomazaki na bomoyo olibo sangana olibo mutu asali likambo bino so botondi ya likambo muninga wana muninga muso asali likambo botondi no bato muso batonda kate bosana emso aite ye biso to kokende te boni ba noir de bazo vivre kaka na ba fertilité nde toza ko bomana pourquoi parce que ba complexe ezali complexe misusu ba muso ba botama na bona mitema mabe baza atane ndeko vraiment ndenge mama na biso o azai koloba na vidéo ya salaki eza mawa ndeko yoka conseil au gratuit kozala ingrat eza bien de la vie mais bandeko nanga pe oyo bozalaka na vie na bino pona koapuyaka bato babumaka bato basalaka mabe bao bazalaka baingrat soko oza motu keno ozotelemela mabe te oza tout le temps koapuyaka mabe ozolinga kozala utile te mpona baninga ozozala wana toujours mpona kodétruire nzambe akutana na yo parce que mpo nzambe apambola yo oyo elobaka te évangéliste Didier Vita que ma sœur maman mongala soit bénie alors mpo nzambe akutana na yo ndeko na nga tokoti na 2018 mpo ozala mpe nzambe abatela yo tala nanu bato oyo okoti na bango bafille bacopain milliers bacamarade oyo yo ozokofréquente parce que oza tout le temps moto ozalaka séduit na bagentillesse ya bato mais il faut koboma sentiment soki moto aza na sentiment akokaka jamais koreproche moto na mabe mais ngai naza ozala ta moto osoutenaka nga na mosala oyo olingaka nga mingi mais place oyo mabe ezali mpo na propre intérêt na yo vraiment reproche kozala na kosala hypocrisie te vraiment na 2018 bandeko na nga oyo ezali année ya kovivre na bato na basentiment te ya kokendaka bafete ya bato na basentiment te fete oyo ozokende soirée to terrain au place ozokende soki la majorité ya bato wana basepelaka nu te batongaka yo oza ata na 10 personnes wana opesaka bango bambote babebisaka eloko oki osala fana na ndako na yo na bana na yo mosusu ate moi sanza amonana na epete so basoirée bakendaka te ezalaka boye te nake kosani soki namoni na milie na yo na fete na yo na soirée na yo bato tondisaka bato ba problème nakozala te eza clair eza mbongo na yo eza organisation na yo alors na mokili oyo biso tovivre eza monde ya sentiment te nzambe alobi na Amos 3:3 po bato mibale batambola ensemble il faut vraiment bozala même esprit et puis lelo bato misusu bazokende bisika to boye surtout fete eza na terrain net mais moto misusu bato biso bokendaka mpe misusu ozokende esika misusu fete na ye moto misusu aza trop moto abuzoba bato misusu batondaka bato oyo bazanga mituna makolo donc bato baproblème mais yo moto asérieux oki kosala nini kuna eza lokola bato tozala bato ya première classe na bato ya deuxième classe toi bato ba première classe baza ebele neti sœur nanga Anne-Marie na Colo Café les 3 Suisses awa na be ozomona yo omona ye te mais c'est une congolaise maman congolaise oyo aza wana toujours très sage azosala makambo na ye calmement na respect nyonso surtout restaurant na ye ezali et puis pour na bandeko oyo misusu oza na besoin ya kolia biloko na biso africain moi week-end ko déplacer kobima toza pe lisusu na salon de coiffure awa bientôt ekofungwama awa papa Camille ye moko côté kokata suki donc rien à dire donc mutu na yo ekobongana ndenge akosakana te alors ndeko nanga na moyo tozaleli
vraiment nga naza na lobango clair mosusu ate tiko to eza ndenge nini mokili ko toza na choix na komi na nga na suka. Alors vraiment bandeko na nga il faut tozala vraiment très prudent na kati ya mokili oyo, surtout na 2018 ndeko soki na vie na yo na 2017 to na 2016 ozalaki vraiment très lâche bolibisa na terme na sens que ozalaki facile à manipuler na milieu na yo na ba copine na yo, donc na ba copain na yo. Vraiment année oyo 2018 ndeko na nga essayer ko boma sentiment zala ekenge zala vraiment toujours mona ba matea izo zala trop na Facebook to mona ki matea mosusu copine ya pesi bana copine na sida. Alors ba biloko nyonso il faut élever conscience na biso oyo bakata mama keve banjo. Alors vraiment mokile baby. Alors na komi na suka na profiter encore ko pesa ba mbote na ngai. Alors na mon vieux Didier Mila le pomba kala ba bonne année na yo, ba bonne fête na yo, et puis suba merci mingi lisusu na ba ndeko nyonso oboza wana pona ko soutenir mama Moisanza bobo sana pete ko abonné ba mbote mingi lisusu na Alphonse Masaku ba motema ya patience na Suisse na monté ba mbote na bino, et puis na bosanité empereur la Suisse empereur Christ pardon na Villeneuve motema ya divine ba mbote na ba bonne année, et puis na bosanité ko pesa su ba mbote na ngai na ba papa ba mama oyo boza na kati ya groupe ya WhatsApp na émission sungande kona yo. Vraiment maman Nicole ana bino na motema na nde boza ko soutenir toujours émission oyo, et puis merci mingi lisusu na bandeko oyo boza ko senga nga ba mi na Facebook parce que boza gentil pour nous conseiller ami pour nous soutenir na kati ya musala oyo. Merci beaucoup na soutien na bino, et puis na bosani soutenir notre artiste Robert Bong. Donc toujours il a toujours single na yo, vous êtes toujours bienvenue na kati ya émission oyo, et puis na bosani bongote la noblesse na mona qui interview na yo na général. Donc musala toujours na 2018 et que ne liboso et studio plus yemoko derrière caméra papa Lodi, et na bosani bongote lumière nzambe ago prod talaka yo na kati ya Switzerland. Donc lumière toujours pesa kopela toujours ba image, et bongo Didier Daddy forme show simbi Didier na biso azo ko beta musique. Donc ils ont koningana na bosani pete sous côté bilili Patrick, donc Patrick na Genève. Donc ba image toujours pe kitoko na bosanité ko pesa ba mbote na rapi na famille IFA ba mbote na bino surtout. Donc ezalaki bon maman Nicole Moisanza ou c'est la cabine émission tozo kende wapi to kutana bino prochainement. Alors maman Nicole IFA moi Moisanza émission tozo kende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Potier Claudine Kinwa Bobo Naila Nalota Potier Maman Nicole Yefa Moi Pesanza émission Kitoko Sokende wapi Charles